maniquer n'importe quoi. C'est mon fils. Au cas où on a un président. Pour le coup, ça confirme moi, on a fait le pompier. Moi, on a invité. On a un petit concert, on a soutenir. On a soutenu la gamme, tu me sous. On a soutenu la gamme, tu me sous. Au cas où on a presque maniqué. Appelle, appelle, Makamoya voulu moucher la pékissa. Vous êtes différenté. Mais c'est obligatoire, Nazwa. Moi, on a un gars qui m'a dit Papa, il a fait son mot. Papa, il a fait son mot. Papa, il a comment? Comment vous pouvez passer à côté? Parce que il faut commencer à libérer ma toto. Vous t'as sous kunate. Il y a pas de photo qui va tout maman. Ngana sina sali vi na ngana model na ngana lingela kina kumbela na model na ngana sali na model na lingi mibali na model na ngana boti ba na model na ngasko yé pas ça vine pas tout non plus qui s'enjoie non azan pas ça na dépendant ya à part nzambe na ngana opese conseil na obligé de ça non Vodacom tout le monde a biso nyonso tout après ça 19e 18e 17e 16e 15e batutu baswa et comme il y a la 4e, il y a la finale à Zoté. Première à 2e à 3e à 5e à 6e à 7e à 4e famille, tout ça. Ma belle est à lobby. Si on a gagné ce final, nous avons gagné. 4e. 4e, mais comme il bon. Bon, au final, on a bon, on a premier. Mais il y a eu ce thème. Il y a un qui faut sur la parquet. Il y a un qui faut sur la parquet. Et ça respecte. Il y a un de. Je ne peux pas finir à boire. Donc 4e on le met à brûler. Si on a gagné ce qu'on. Pour ceux qui 20 000 wana. Ils ont marqué. Eh, tu as gagné ma prison. Il y a bien un match à passer $5 000. Ah bien, tu as passé qui va passer 1000 mon kilo, passer un bon belé. Na mon atteint. Pour ne pas t'attendre moi c'était na mon atteint, mais on a voté. Ça prend et après ça prend ça aussi. Et moi on a celle bombe. Na comme ça va te belé, na fula va te belé tika prince. Ah non moi m'ke. Après ça prince ta. Moi on a yete, moi on a. Autant ko on a. Audio. Ko ba suma mamu na ngate ko kipasuma mamu na ngate makamu na ngako kota kate oh. Na tuni na si ce qu'on a comme réponds-moi maniqué. Problème nini to bongisa. Una tenga makine émission to bongisa. Si encore o segani. Mongo e kabola mabota. Pona ngai prince asaki. Pesa ko me makabayane ba Jonathan ba voyage. Pesa ko me ba manager ne pesa ça ko di pesa so mutu. To ko saka ba débat ba comme kindoki o man nga sasko. Non. Voilà comme kuta futa ka vis-à-vis. Afuta ba innocent c'est wana ba $5 000 vis-à-vis mais ça innocent. Ba guest ba wote ba so ba 100 000 ba menace mbalo ko lekuto ekiti ba menace mutu. Ba menace mutu yaya. Ngala lo baki na tanke mamukutu ya eza ko de l'autre côté. Na bika so mwana zimbongo moi muki ya kotala biso famille ya tata na yo te meli mama ba tata moi si ba papa kulu to papa leki te partager kaka esil. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bunkulu, Maman Audrey. Consti Eka. Elisa Thierry Flandroit. Blanchi Kiboko. Arrêtez de Pierre! Yokelanga Eloko Oyo. Restaurant Business Class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant Business Class VIP. Yeah! Ouais, vous allez dans la cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka ba
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, merci. Venzora toujours Nakatia Elengi Congo TV. Kakande na uti koloba la difumu mokonza loste. Bambote na yo Fabiola Madidi Bambote na yo Junior Langue na Pesio le jeune patron Patrick Weston Karisha Sadik la finlandaise. Toza ensemble la Venzora. Trosolana numa solo oyo. Ya concours ya Vodacom uti koleka. Ndeko na biso artiste émissien Prince Babia balobi tata mwasi na yeyo Venzora maman na epe biso tutoyebi manike tozara toujours ensemble par rapport ya makambo ezoleka na réseaux sociaux oyo po na kokabola famille tant tolo ba famille to mona bongo manike to mona Venzora bato ba soutenaki Prince Babia na concours wana po na likambu ya vote mais après final to moni déjà échange ya ba maloba moko boezo bima entre Venzora na manike donc Venzora te pona Venzora po batu pona Venzora na manike pona bongisi maloba zo bima déjà mabe ya batu bazolo ba pona Venzora na manike pona likambu ya falanga ya mbongo oyo Vodacom apesi Prince Babia oyo ekaboli famille mais yango tozui Venzora emo to solana nu problème ngo zanini oyo tozoyoka tomoni manike pa leke pa ndeko na biso Frank Stemai yango lelo tozui Venzora to solana nu likambo mbongo ekabola famille soki bwana maîtrise te pona mbongo famille kabwanaka ndenge mona ba famille belé ba mabote belé Prince Babia aza artiste émissien oyo lelo aza na talent na ye oyo akokende liboso oyo ba producteur bakoya oyo famille bako soutenir ye batata mwasi ba manike toujours na sima Prince Babia oyo pe artiste émissien na biso lelo pe bazo tcha déjà misu pour ba soutenir ye. Merci na bande nyonso Porte de la Chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga na pesi bambote place ozali Venzora likambo zo déranger batu to bito luka yombango ya Prince Babia likambo mbongo ya Vodacom tolo oye kabola ba famille bobandaki marketing bien bobandaki promotion bozo voter ngana zaki wana témoin bazomona nde bozo voter ndozo lobia ozo saba live pour na Prince Babia après final bobebani soto salaki marketing bien te soto voter quitter na alobelo comment muke presque nga comme la finale te vous comprenez soki to voter quitter presque nga comme la finale te na beso na mbote langa na Nicole Babale ma fille chérie na linga mingi na ma copine chérie Noëlla Ndombasi ya Biko Ndombasi na Bruxelles na Vivian Koy 3 fois aigle
Vivian Koy 3 fois aigle. Vivian Koy 3 fois aigle. Voilà. Yaya. Namoni banene ya kelekelo ba selanga be mission marketing ngo sala ka to monyango ya prince té. Ya na sali. Yango prince comme final. Na lobby. Mukile monde comme na téléphone, TV comme na téléphone. Atoza na taxi, ota TV, okataki karibu varete ota lango, elenya Congo ota la mamunyoso, même journal la France ota lango wana, France vient kama mtu comme na téléphone. Parce lelo ngaki sinjora na bana ko sambwa. Na makambo oyo. Na lekaki na mission. Oui, et ça normal. Moi na sali première musala. To moni biso nyoso tuna la télévision. Bazala qui ba 3000 et quelques ba 4 ans ba tika la 19. Na 19 wana. Ezaki soki o balongwe ba pesa bango chèque. Vodacom afutaka ba tonso ba aza ko mona. Grâce à la moko menenga na Facebook no tanga kombote. Atuna nchora olega mbonga prince yo moko parce que ba mona kanenge Vodacom apibiaka. On après final, batu ba komo bengo ba lobi nzora oleka mbonga prince yo moko. Habité yaya. Nasono na principité. Au nom de Dieu l'autre dimanche nzamba otala ngai na sambelaka. Na bengi prince alandanga. Mon fils ça va? Ça va. Courage. Oh eleki. Bosana to continuer musala. Na sengi Vodacom merci bon on est mission tout. Pour la moni Vodacom c'est une presse marketing. Marketing na bimisa prince. Pas na bimisa prince. Bela ye marocain c'est nga mamlo songa ya mona côté studio. Kaka na avant concours on FC manager na Alpha benga mama na komisi pas benga mama. Na komisi presse na Vodacom presse a yebité Alpha. A sali musala garçon. Même si Alpha faut côté studio rapide presse ma maman pengu. Maman na vocal la sala ya ezongisa. Presse mise ma timi là. Alinze ma timi là côté clip et ça mo point kuna na Vodacom ba tamo na moi talent ya mwana. Mabeni ngaki sinjora, ko ngaki sinjora na sali. Na sengi fait timi là ou merci parce que dans le silité. Timi là na photo na mwana ba côté studio apese jeep. Na micho timi là fa apese jeep. Jeep kitoko, aimbela rumba kitoko. En tout cas, avec la Djibé là, on jambe pena pambola l'autre ça dimanche. Na leki na émission, na lobi na ma BPT. Mali ki fa bien na téléphone. To yokala makambo esili. Na kotaka finalité. Na koma na porte Vodacom ba compliqué na soma billet $50. Pourquoi ça ina ba tebe na bité ngana ko soma billet ngana yaka a ofele. Billet. Na kela nganda kuna kanda. Na moni ne mameleke to na TV. Ngana ba 7h 8h pa manike yo. Wo. Manike la monyo surtout eleki. To ça na maîtrise. To ebi koloba. Mwana so da mukile moni tala mwana. Yo tabi nga okono le kanga suna TV takano loba nga yo tata mo soloba. Yo lo bana nga kuna chela nga téléphone nga na kangina nga na chela nga avion. Ona manike. Manike. To so libe bo mona pe biso tuna salaka. Na soutenir mwana na bi mwana za kan ba 4e de kutu basaka makam. To mona gali a za 4e. To mona premier musula bi pe premier pas sali pe le côté. Les gens encore à studio. Le coup la presse c'est pas producteur rebelle. Nzamba ko sala pour na prince. Na lobi pe gali na zoka 4e. Aimba na kofi mboka elengi. Aimi na wata fulami. Wana le rosi producteur David Monso. Ana ba France. Ya mabeni ngaki sinjoka na lobi. Eza mwana biso soka sumambo. Akoka ba sope muke famille ko tata na yi. Eza la moi symbole. Mabeni ni ngana lobi na émission mabeni ni. Poni na bengi ngate. Ngai na kenake biso to kika ke ozoloba mambongo peut-être etam suba to bako mena c'est point patunyo so baye ba ke azimbongo. Non. Vodacom kuta futa vis-à-vis. Afuta ba innocent c'est wana ba $100,000 vis-à-vis mais ça innocent. Ba guest ba wote ba so ba 100,000 ba menasa mbaloko ne kuta ekiti ba menasa mutu. Ba menasa mutu yaya. Ngala lo baki na tanke mamukutu ya eza kutelo kote. Na bika so mwana zimbongo moi mukia ko tala biso famille ya tata na yo te melima mai ba tata moi si ba papa kulu to papa leki te partager kaka esi eza likamu mani ke fa ke na ngona télévision to kana ki bongo te makambo esi là eza makambo mani ke ko loba ke mwana wana ka mwana yo te mani ke n'importe quoi c'est mon fils o ka bona na président pour ko ta confie mwana na sala bomte mwana na yembite na beti concert bana ba soutenir na soutenir ka ba tumsusu na soutenir ka ba tumsusu o ka bona na presse manike appelle-moi benanga makambo ya Willy Mouchen na pekisa to lisu makambo te wana ye noti ka bino pa Willy Mouchen mais you ne témoin tia image wala image de image ezali
Moloba bobeba na souté on a maniqué tozo comprendre. Na problème été. Na moni kaka yako na comprendre été ah. Jeudi. Allô. Eh. Audio. Koloba suma mamwa na ngate ko kipa suma mamwa na ngate makamwa na ngako kota kate oh. Na tuni na no. Si ce qu'on a comme réponds-moi maniqué. Problème nini to bongisa ou na tenga makine émission to bongisa. Si encore o segani. Mongo ekabola mabota. Vodacom to mona kabiso nyoso tu. Après ça 19e, 18e, 17e, 16e, 15e, batutu bazwa. Et comme il y a la 4e, mouton qui est final à Zoaké. Première azui, deuxième azui, troisième azui, cinquième azui, sixième azui, septième azui. Kabiso 4e famille, tout ça. Ma belle na lobby. Voilà comme ma foutaka. Ozo c'est gagné. On t'a foutu été. Bon, soit pas foutu été, quand il va foutu été. Le cas il y a pas voté été, il y a pas foutu été. Prends ça, ça a bonne chance. À ça Moussana yé. OK, nous aime tout le monde, c'est-à-dire. Donc nous on s'était différenté. Mais c'est obligatoire na joie. Moi on ngai moko no lia panani. Babo il a fait son nom. Babo il a fait son nom. Babo a no comment. Comment il faut passer à côté parce que bimi faut comme ça libérer batutu mutasu kuna te. Parce que zunda kuna ma campagne. Manager na yebsinga alpha. Ba komi bien. Aza so pas maniketa. Ba sama ko la ba na producteur. Alpha sama mutu. Depuis na mbongo ngoma niko nuka bolanga na mwana nga. Te posa mwana nga boya te. E ba charge na nga. Autala mukongo na nga. Mwana za ya biso. Yo no bombela ka biso ye. Na biso makambo na linya ngote. Tokana ki boye te pa ya buli musheni. Ngoma niso niveau ba finginga. On a wole limbongo. Nana tuwa. Ya kutuna. Pona mona ngana sala kuna Vodacom. Na sonda ki peti. Na bata Vodacom ba trésor nzinga. Ndeni bo libérer ba peti. O mututu asa sui. Batu ba siku tu ba bimi. Oh, yo comme rapport dans une bonne côté. Pas c'est un tata monsieur Roya. Et si tu souconnais le téléphone, pour moniquer comme son grave pourquoi? Mais bien que so mais c'est prince Royer. Il y a un mutu nzalata. Ndana mutu na kela kata ata sans frata après tu na saka na quartier la tête se confie au milieu. Na ko kela tie. Si na pierre na bicham na la titi. Jean. Na ko ngata médaille na simbisi. Bagyo za na diamant na somba cher. Vous comprenez? Tous en aboto aussi. Mais pour te belé bazolo ba ezo sala moi bien té ba bi famille pour na mbongo Vodacom ya final. Kaboli famille. Na kutu na loba kutu na tsaka takate. Ezaka question mo ke yeki ngapte suki mbongo leto kabola moi mkemke mwana ba pesa biso na miso Shadrack. Mana yeki mama mbongo ta. Selam to tuninga bosui. Ba bilo to zuite. Mais suki mwana zui moi mkemke famille to reçoit ngata tama Tanzania ba yana ngana begi bango to kabe moi mkemke ata pesa biso $1 to sepela ka moi 60 musala. Timanike comme ça on a besoin de faire extrêmement il veut camni. Et comme on le kelanga une émission. Ils aiment comme émission ta. Il y a ben ngama jaba pesa ke $5,000. Abia ba to pesa ke ba grâce mise mon kilo pesa ke mbongo belé. Na monata? Pona ke batata moi c'était na monata, mais ngana fota. Toza watai. Toza. Shojali. Papa, maman, elenge mwasi mobali. On a kobongisa nzoto, loketo pétail. Kotele misorea papa et bongo pipi à maman. Voici maman Nicole Malonga, la patronne, avec des produits 100% bio et certifiés. Apétamine, pour avoir du volume musculaire précieux du muscle pour les hommes. Suppositoire Tozawata Vita Plus, grossissement des hanches et des fesses. Pommade Tozawata 100% bio pour le sang et les mollets. Ah ouais, Zali Kamboya poitrine et perpendiculaire, Léo. Tozawa Force pour grossir la troisième jambe. Traitement de l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Cellula na cellula. Pour plus d'infos, joignez maman Nicole Malonga, la patronne, sur plus 33 60 550 23 18 sur Paris 18e. Bailli du outillage, ma bossanière, baby Nabi. Bon baby. Nzambo talanga, bato batinanga mbongo na poto, batinelanga siene na tinelanga $50. Na la kisi na tie autant. Tane ba votera papa na voter. Massa nani le roi de la Coste Marquis Massanga Brazzaville. Atinaki 69 €.
nazu yango nalakisi tata ngana esanga ya bambonga mike tara voter mwana bamasanga ba Martini batina bambongo to vota mwana komi final parce que to vota ki parce que to saki musa kitoko soki presse longa na bandelier compétition wana bokoloba mais presse komi abimi 4e on va combien suite azui qui a suivi la compétition abimi 4e azui dans zimbongo nambongo azui est-ce que c'est un problème faut que bafuta na direct bon mona ngo tachaka chèque moi munene akomi 500 akomi 5000 et komi ngambu amoni suko kemani kema luka ba problème et ça problème te pona benga te déjà j'ai dit na audio ne awa et j'ai dit banda qui déjà Karisha Sadik il a fait la deuxième maman sociale la reine pese langa pégence ya Sadik Mbote soyi moninga bali sepela tous a toujours ensemble Patrick Weston na kata Turquie Mokonza Loste la di fumu motema ya maman Arlette on luka téléphone on a audio ne j'ai dit de ma caméra te ne j'ai dit ngana yebite nga ça prend et après ça presta kosi et moi on a ça album te na kumisa ba te belé na fula ba te bena tika prince ano mo muke après ça ya après ça presta moi na yete moi nga auto mko nga na yokete na wona komi ko to ko ka mbesi to sama ba fantir ni manike non arrête tika ko o tika ko mona tika subo liembo ngo pour mais ça to le nombongo biso to lia ka tena ba to lia ka pela mandanga so to fifaka soko lembo lokoi mutu mona ko kemba ki mwana lia na yo ki ok na télévision o barre baroso barre ozo barre et comme on kofi ça girer à sa vidéo ta kofi ça girer à sa vidéo ta mon fallait ça qui fallait pas il fallait que tu vas soutenir Prince Badia ya on batu balobi kofi to ça qui si plus comment on presse l'événement ayeba ki te presse ça wana bon pourquoi kofi ba tunyso bazaki wana ayeba ki c'est qui surprise atuli au presse pour na ba baza wana soutenir kofi ne ba point na e ati presse likolo soit voter na téléphone e ako publier parce que ça girer ya totika to pesa mwana chance voilà lelo kofi za artiste munene afuli ba gaz maweto moni ba gaz fabulous ba galimbo kelengi afuli ba inosbi afuli na bano ya Tanzanie nokutaka nje ba mala kofi afula ba naza afula ba singila ba yemba lelo kofi le soka se featurer afula na ba misenyo so quartier la terre nous so se mo featurer suna na mwana et mi mamona mwana kalingi te et mi mamona biso za bese mwana biso kena tika ba vantuka zo sana internet et ça bien te abena ngakutu ngondo sakine njora na tiki internet mama na ngotanga loto a dimanche na okota mesa pokwa na zo retard mesa tongo abina njora presse abimi voilà comme merci moi na ngasa no musala na tika no internet ye polemi ye besi neka ngai ka kesongi bisusu ye uli musheni pa nyosa saki pamba nyosa saki pamba yaya conseiller les gars ele kabo tanga no kota te na kota gente na benyoka pona pour éclaircir batu voilà pour na bato ba comprendre été par rapport onde bo benga biso bo mo ndenge Venzora a éclairci bino pour na Prince Babia toza toujours ensemble à Lenga Congo TV pour nos zoaka ba image ba actualité kolaksa bino pour na concours ya Vodacom oyo Prince Abimi 4e en tout cas eza esengo pour na biso odo manike yango na ebite na ba carte zo leva émission nini na lobi mabe nini au moins réponse nanga na pesa kabilo bocha na pesa kabilo bocha si le asi arapone nga omoni arapone nga omoni asi arapone nga komele audio na tindi de ayoki te arapone nga puna mbongo oza na moni mbongo ozo sala weza mbongo alifa matata to swate amona biso oya ende mbokale oya akoli chazwinda kucha asa so panete oya abike batata mwasi baza ba papa kutu baza mwata biso bafika la moi symbole parce que voilà comme afuti batutu eza mbongo poto tuna te to tuna non tuna non tuna prince tata mwasi pe no tika prince te comment ninga luka ngaso problème na mwana et comme sukulu ba ko mwana ngate mbongo mbongo to kozwa ta mukie ata $1 ya prince biso to kolia a mwana biso makila na biso to na ekombo moko c'est pour ça gagner ce final ni ngoza ndenge ni au 4e komi bo bongo final wana mbongo wana
premier mais na biso te mais na ba kifuna so ba parquet anga kifuna so ba parquet ça respecté yende ce que tu vas finir point quatrième on le met ça pour so a gagné score bon so ki 20 000 wana ngeza liwa prison makala tonto kende ba prison popo mala tonto bo manande et ça bien que ça respecté et respecté et ça na mbongo biloko mokili na bika prince luka biso ngana kokota babuzo bo suti na boyi nanga na kokota nga babuzo bate mwana nga za na carrière mulai c'est mon fils prince ku tuneza comme mwana batutu bo batutu batine ba mbongo tutu ba voter ki oh toto zana yote et pas elimbonga oui na bandal toto liaki ngulu tabana ngulu zela to et pas elimbonga tana komi na bisi eli on a sima Vodacom somba crédité na voté te atelanga combien de vayo Tchakina nous il y a $30 abandonne $30 na voté de vayo te papa na bisi ko quitter baba ça il y a $20 na bisi ko quitter tia succès $10 abin joka parole on a pierre ngamo na votera déjà de vayo te. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi Olualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines mariales a désormais sa plus belle robe grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. benga biso po a voter ka abinjo na bengo po o voter na kembangu na téléphone nga papa na téléphone nga koto abina yango na misu na nga na mona na saki na misu na yo po ne to voter mwana ya to sali musala yango mwana bimi 4e yango mwana komi final so saki musala te ne pressa ko place wana te so to saki marketing te ne pressa sa longwa na ba premier tour ba deuxième tour sa longwa ozo comprendre yonga na sengi Vodacom merci mwana nga bimi Vodacom aseli biso mama na marketing photos à la sage to na diamant na maboko manike auto ane ça diamant est-ce que ndozo mona boye balingi mingi featuring principal bien ça un artiste nini ndozo mona ndo boye kinde ko felo midobi baboyi wana bakofifili baboyi batutu baboyi na bango taka ngaku de sala nga passé ko fa fula bato ko fa fula bamboke lengi bagali babima ba innocent ba diamond bato libanda ba Davido mais oyo komini ye mama ayibisinga mwana nga kofite mama nike foko bimisa mwana basene fitiri atakota kacha tete mais ba yemba kaka na mwana en tout cas ba yana nga ntili na sengi bino ba flori mamengi na sengi ya flori mamengi kuna bosani na sengi merci ya to soutenir mwana Bestino Bilele merci ali bola mo konta Dijon motema mama c'est to la tabana Dijon to soutenir ka mwana batu o soto o sala comme ce kindoki so manika ningi batena to comme kindoki na mama na ngani chambe na zo so ko kata bilamba on tika prince kata bilamba akwana kosi no tika prince te quatrième à Vodacom na ko tika mwana te pour mwana na makambe bele fasala ngana no makasi na lembite ya na fula bato misusu na bibisa bokese bele bon oyanga makilo ayana nga za mabele amuna nga na tika prince avanda ka prince abetaka ba conseil na lobaka te ya liloba nga oyo ata prince akozwa 100 personnes na ko bakisa 2 personnes kana maloba nga manike tika toza famille
tosi to solo là tosi to bongisa ka pona mbongo oliango yo mokote okosi obino sepelaka solo ba mbongo ndo chamuno oliango yo mokote biso famille fait photo lia mwana biso to ana droit likablinga ma bena lobi na biso presse azui biso to kabola mwanda munambo nana odione ano pesa bino boka bandi mbala moko abandi na mwana ngai te mama yazoloba yaloba na TV fallait la mwana nga poto alaka mwana nga studio so ban 2019 avant ba corona wata pesa passeport wata pesa passeport yemoko aloba fallait mabe na télévision awa otika mwana nga okosa ye boye na boye nga kutuna lingi prince ko tono kesa mutu te pona ngai prince asakei pesa ko memaka bayane ba Jonathan ba voyage pesa ko memaka ba manager ne pesa sa koli pesa so mutu to ko saka ba débat ba o komi kindoki o manika nga sasko e komi ko kindoki pour apena silika ngapena lemba pesa so mukendi Nicole Babale ngana na maîtrise ngana kena prière ya solo mwana nga za problème na ngate mwana nga to solo bien c'est mon fils manika loba ngona sele ba couchement na futa ba maternité mwana nga na nyoka ma ya babe zaka prince ozo comprendre atika to pesa mwana chance c'est tout maniqué ngaki sinjora na sengi pardon aina nga polémique te aina ba besa buso ba na te eza pe loko pe eza pété eza droit na biso so mwana so mukie ndeka grand facteur nga njoko lembo nga prince yo moko grand fa na mutabana ko tuna c'est pelité na mambolobi c'est pelité abi vraiment c'est pelité na benganga ya ko deka sila te le rôle ba yona TV par le benga na télé te ya ko ba TV bongo tenga lo bena ndinga mabete ngeza na ngo question njora bozui ndabite volo comme futaka soka pesi biso charra to comme la famille mukie ça rien parce que volo comme futaka na télé afutaka na télé voilà afutaka na kuzute et puis nga libéré bango na sote bango te basimbo mais après ce qu'anda suite troisième azui ba sote ba mongo cinquième azui akemboka na bangwana sixième azui akemboka na bangwana septième azui akemboka na bangwana ba huitième ba soki ba nini sote bakenda pe ba soa zo bana ngona saka na bango ba saka na compétition ba soa ba 500 ba soa ba 1000 ba soa bo ba 4 ans bani so muto comme final Jacob Bazui Jacob ça soki toka ke Jacob Bazui Jacob presque ba surprise eza presque à côté de studio presque à côté de kitoko alors bien à côté de ma studio kelanga parolier banzemo na ko mabo ngselanga na ba de besoin parolier tout sur le presque kitoko tikanga na mwana ngako opexer il ko opexer mwana ko sino yokete et non di matin tout cas merci na Tracy Mbelenga pro merci na Gladys Mbala Lafayette vrai chéri na kati ya Château Rouge wana Gladys Mbala Lafayette na la fort yebi ma sœur chérie et love you place aux alliés en tout cas ba tutu na banti bo comprendre nga vraiment la ligne sur ba sototé to pesa moi na biso to na diamant ba tutu nchuka boza na diamant pour protéger manike to protéger moi na to protéger diamant to tika moi na sa carrière na kitoko akuta na ba studio abinisa mokili ngana ngozo nzema presse na kena 155 na sema playback na kena setemba nzema mwana na fuli ko tu ba tu ngo pekisa ka mwana nga ba pekisa mutu mwana mwana yanga makilo yanga ya babe azaki yanga moko oh non tout tika mona vivre maman songi en tout cas lelo pena esili nga tu ko sute mutu ba benga ngate be mission boy nga na bengi yo pour la maman Laurent Sokoko loko koti sengo c'est bon pe quoi Venzora merci vraiment balobi merci na bino nyonso bolanda Venzora nda lobi Cynthia Don na peso bambote balobi Flat Hotel Dondasi na Petro Congo wana arrêt de période qualité kuna pour na ba séjour na bino ba appartement donc Dondasi il faut que vieux Dondasi makedi azara monter ma Chantal Don moi c'est une vraie chérie l'Indiloise voilà excuse Chantal Don en tout cas na pesi mbote na batutu bolinga nga Jeannette Sate café au lait bien naturel vrai excuse vrai chérie Jeannette Sate na pesi mbote na Mireille Chuba ya Jomas Masamba fondation Dorcas na lela fort Mireille Chuba ya Jomas fondation Dorcas na lela fort merci na batutu obo soutenir prince na sengi bilo merci bato tout bo soutenir moi na na sengi bilo merci te prince a voté mais bato a voté ya muto ba voter alongwa na ba troisième tour deuxième tour mais moi on a comme finance que ba voter to sali musala te ya ba voter merci Botika Malamu Elenge Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée tozaka toujours pour nabino ba critique ba remarque bo benga et ça va bien pour na ba émission na biso merci Botika Malamu
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.